Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Tata mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozela mabongo na mikolo ezali koya pona ko participer bongo na sommet na Bruxelles, précisément na Belgique esika oyo wapi akosangana na bakonzi ya Afrika pena oyo ya Europa pe Kinshasa vendredi 11 février 2022 stade Vélodrome oyo ezwami na commune ya Kitambunde esika oyo ba depuis mortel ya ba illustré disparu ya drame ya Matadi Kibala elelami bokozwa ba détail na édition ya mokolo ya lelo. Merci na bino bozali ebele liboso ebetando eke na bino pona kolanda magazine na bino KNB News et magazine oyo emesana kotalisa bino tango nyonso ba information oyo elekaka awa na République démocratique du Congo pe na libanda ya mboka to fongola basango ya mokolo ya lelo pona kolobela tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako participer na sommet moko na Bruxelles le 17 pe le 18 février 2022 esika oyo wapi mitune kozala ebele na likambo etali ba coup d'état ya ba pays Afrika bozo ba détail. Président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozela mabongo na sommet ya Union africaine pe Union européenne oyo ekosangisa bango na mokolo ya le 17 pe le 18 février 2022 na Bruxelles, précisément na Belgique pe na yango ba chef d'état ya Afrique pe regroupement régionaux ya Afrique pe ba oyo ya Union européenne kasi ya koyeba pe kosimba mituna ebele pe bateme ekozala na kati ya session oyo ndakisa financement ya croissance santé pe production ya vaccin contre bokono oyo COVID-19 oyo ezali ko frapper monde entier éducation ba formation professionnelle pe na kati ya sommet ba kolobela situation ya bamboka ndakisa Mali Sénégal pe na Burkina Faso ba problème migratoire na bango pe ekozala examiner na ba expert na nyonso ekosaligner pe concentrer na 5 domaines prioritaires. Il y a coopération entre Afrique et Union européenne pour la côté sécurité, droits de l'homme et bonne gouvernance et le développement humain. Kinshasa et l'équipe partout. Banque et bongo ba disposition na likambo et la stabilité macroéconomique à la République démocratique du Congo. Boso ba détail. Banque centrale et sali 4 recommandations suivantes pour maintenir stabilité à cadre macroéconomique à la République démocratique du Congo. Ya liboso ezala ki bongo poursuite ya coordination ya ba action ya politique budgétaire pe monétaire ya mibale na o etali rapprocher ya facteur ya liquidité pe surveillance ya offre pe demande ya liquidité bancaire avis de réponse d'enquête ya politique monétaire PA Misato ezala ki bongo adoption par gouvernement ya solution efficace na problème ya subvention alloué na ba pétrolier na hausse continue ya cours mondiaux ekokoma insoutenable pour na finance publique. Il y a 4 ezali mise en œuvre ya ba réforme retenue na cadre ya programme ya Fonds mondial international topé FMI na mokuse nyonso oyo pour le développement ya mboka na biso République démocratique du Congo PFR oyo etikali à suivre sengeli mosala sama kitoko pona ko concrétiser ba projet oyo République démocratique du Congo azali na yango Kinshasa et l'équipe partout. Conseil national ya jeunesse et bandaki bongo na ba consultation et bilenge nyonso ya République démocratique du Congo et sika oyo bengi ba jeune ya République démocratique du Congo ba ko lakisa ba talent pe ba potentialité na bango boyoka bango na micro ya KNB News. Conseil national ya jeunesse TOPCNJ na mokuse et procédaki na consultation nationale ya jeunesse congolaise sous le haut patronage ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaka toujours na souci ya jeunesse congolaise topé ya bilenge ya République démocratique du Congo pe liboso ya bapandisango moko ya ba coordonnateur azangaki maloba te na koloba boye biso awa topesi kaka merci na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona chance oyo apesi na jeunesse topé na bilenge na kolakisa bato topé batala na bango pambate kala biso tozalaki kaka kokanisa ke kozala sénateur topé kozala moko ya ba mibeko esenge na kozala kaka mokolo to plus âgé kasi merci na tata mokonzi
Tshisekedi apesi chance na bilenge baye bakolakisa ba potentialité na bango pona ko diriger pe mboka ya lobi pamba te balobaka jeunesse ya lelo nde ko diriger Congo ya lobi pe babengisi ba bilenge nyonso oyo bazali na ba projet to pe na likanisi ya kosala pona développement ya mboka bapusa na bakuta na elongo nde tokotunga Congo na biso. Kinshasa eleki partout. Betesco mosungi ya bana mboka azali kaka ko continuer kolesa congolais pe congolaise na ba produit kitoko ndakisa spaghetti roni na kwa na bino ozali mobimba pe ole na tango ya moketo landa. Bayeli susu bango banani société Betesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Betesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Betesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Betesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba mama responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to ezali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Betesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa eleki partout. KNB News est à la disposition de Balandina nyonso ba émission ebele oyo wapi bolandaka vraiment na intégralité na ngomo bimba na chaîne YouTube na biso esika oyo wapi to tindaka bino bo s'abonner pe bo tika ba commentaire pe ba suggestion na bino pour na ko répondre mokolo lelo to proposer oyo ba makambo susu par exemple na milieu ya ba église to na milieu organisationnel nyonso qui ba organisation oyo spécialiste en communication zo pesa ba service na et bima. Parce que l'objectif est que ngana za la vedette, objectif effectivement est que musala na osala bateau na osala musala bango de babima ngana na tina ko bimate parce que nga ba komona nga à travers ba résultat oyo et ils ont pris ça na bateau yo ba osala musala. Or on est confondu à des porte-paroles parce que quand on dit dans le gouvernement porte-parole au gouvernement et puis ça va toujours l'impression le roi ministre de la communication on croit que ministre de la communication se confondent directement dans porte-parole. Or, porte-parole du gouvernement qu'on appelle ministre de la Défense, comme ailleurs. Porte-parole du gouvernement qu'on appelle ministre de l'Intérieur. Mais PC fonctionne à porte-parole. Porte-parole là, c'est une autre fonction dans les métiers de la communication. Parce que le métier de la communication, ils ont ébélé ce tobito fungo là. Mais là, tout le monde a un communicateur et bien un plateau na biso de part et d'autre communicateur à partir quand c'est que Moussa la bon payant basa la ngona ndenge longo banité. En train de nga tanga classe ya makambo na yebi ba communicateur bazala raté. Biso tout ça ba communicateur, je sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire. Il faut que l'ango peut-être na ba je sais pas na ba métier mususu bien na ba
dans la pratique Moussoussou. Dans les systèmes de partis politiques ou dans les organisations, pour la plupart, il y a des porte-parole. Ou bien, c'est le président qui prend la parole. Dans une entreprise, c'est le directeur général qui prend la parole. Communiquant la structure Morosongolo Parala, Nebi, tu as la parole, le nani. Et puis, parole n'est pas fénini. Parce que quand un porte-parole prend la parole, c'est pour rendre en compte na ba makambo ou tu connais la réunion par exemple. Tout ça les réunions awa, tout ici dans l'économie, tout le monde que réunion absolument tout ça les ndiko hériter le coginer mutu à rendre compte na population, il même te reçoit parole. Tout pessier mandat. Mais c'est qu'au communicateur, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le contexte de la mais biso bato to tanga métier à communication. Biso bato to yebi métier à communication, ba ben biso communicant. Très bien. Tout le sujet d'actualité, mon réseau brûlé, Natango Tozali, na Kinshasa, na RDC Mobimba, rumeur sur un coup d'État raté au Ezaki, supposé préparé, et les lots automoni, renforcement, il y a sécurité de part et d'autre, na ville à Kinshasa, et puis, na Lubumbashi. Le lingue Kani Penza personnellement analysé dossier top nouvelle. Généralement, na bakabo on a réservé, mais bon, laisse-moi un peu na longue parce qu'il s'agit de notre pays, parce que ici je veux directement m'adresser au chef de l'État, président de la République. Avec le pouvoir depuis 2018, proclamé qui est président de la République, c'est lui le garant de la nation. Au-delà de tout, au-delà de l'alliance à Kosala, au-delà de la justification à Kosala, au-delà de la bilan, après 5 ans, il vous a laillé. Ce qui fait que la gestion, il y a des choses publiques. Tu passes dans Babylone au Morobo, le président de la République a responsabilisé tout. Et puis, tu as changé l'attitude par rapport à la responsabilité au bazo Pesabango. Moi, je donne un exemple simple. Au président là, peut-être au président là, comme membre de l'UDPS. Moi, je suis de l'UDPS, je m'assume. Je suis de l'UDPS par idéologie. Très bien de le faire, en tout cas. Je suis de l'UDPS par idéologie parce que à un certain moment, pour la salle politique, pour la côte des pleins pieds de la politique, j'ai eu à être sollicité par beaucoup de formations politiques, beaucoup de bateaux, où ils ont apprécié ma personne pour pouvoir faire partie de leur plateforme politique ou parti politique. Ce qui m'a intéressé à l'UDPS, c'était leur statut et puis plan Nabango par rapport à la République. Parce que la plupart des partis politiques au monde, Tata, moi, la plupart, général au monde, Mingyo, sont des applaudisseurs. Mais par contre, dans le statut à l'UDPS, avant que Chibala, va changer en président Tshisekedi, na UDPS Tshisekedi, heureusement, côté UDPS Kiba, ça va garder statut au père fondateur na UDPS. Ce qui fait que est intéressant comme Congolais idéologie et où tu as depuis lettre 52 pages et où tu as depuis 13 parlementaires et où tu as depuis la manière de faire la politique na social-démocratie et puis pour l'intérêt du peuple est intéressant qui nga makasi surtout style à pouvoir na ndenge ya kozouer la fonction na kati ya parti parce que biso ba fonction mingi les cas par élection. Donc sur ça l'élection, ça l'élection à parti, voter nos fonctions. Donc c'est pas quelqu'un qui dort chez lui à la maison. Abi lobby Naomi okoma boye, lobby okuna Hervé okoma boye, pas du tout. Donc c'est ça qui nous a flatté d'une certaine manière et na komi mais parce que quand nous sommes entrés dans ce jeu là, et ça dit que tous au pouvoir na fachi parce que tout sangana qui tout sangsa ici. On a bossé pour ça. Et Nathan, ceux qui n'ont besoin de la question, je le dis clairement, il y a eu aussi beaucoup de légèreté. C'est le moment pour le président de la République, il y a qu'on responsabiliser Batou à travers Kinabango, tant qu'on a le pouvoir. Nous sommes les gens qui ont travaillé sérieusement pour le président Fachi à son pouvoir dans Mboka. C'est le moment de le dire. Parce que les noms, ceux qui. Non, parce que les noms, ceux qui m'ont baby, il y a des gens qui nous ont vus. Oui, le maillot. En fait, on est en train de parler sur Internet, sur le petit combat de Jimouké. Vous allez voir mes déclarations avant Fachi au pouvoir. Nous sommes parmi les gens qui ont annoncé le pouvoir de Fachi. Au moment où certains d'entre eux étaient...
motuna etunami lelo eske en état locataire okoki komema bibwele mpe banyama ya kofutela na lopango oyo yo osombi to ozali nanu locataire eske likambo yango ezali vraiment malamu boyoka réponse ya basi mpe mibali na micro ya KNB News. Mapangu mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma bakor commune, c'est-à-dire moto soki asombi lopangu bakoma kotonga bandako nyonso mpona kosurvivre na nzela ya lopangu na ye. Na kati ya lopangu ya kofutela mwa mibeko epesamaka na babarrière mpona koassure discipline mpe ordre na kati ya lopangu. Ndeti nombre ya bato bakoki kovanda na kati ya lopangu, nombre ya bana ya kobota ya locataire, heure ya kokota na kati ya lopangu, date ya kofuta mbongo ya ndako mpe bongo na bongo. Motuna etunami eske ezali permis na kati ya lopangu locataire abokola bibwele na lopangu ya kofutela. Bon, nanzi na ngai ekozala sikoyo na ndenge bayokana na barrière na ye. Pourquoi? Parce que bibwele pe mutu mosusu peut-être amesana ne kovanda na babibwele, amesana ne kotala babiloko moka mike neti bakobokola babibwele. Mais sikoyo soki locataire nani barrière ne andimi keke okobokola bibwele wana ça va, mais soki andimi te aza obligé ko se soumettre na ba nini oyo na ba condition oyo Bayern a coupé ça. Et dépendaka par rapport à déjà ba parcelle mususu mutakoki kozwa ngo ye moko don parcelle mobimba azwi yango ye moko azokutela aza wana ye na famille na ye et puis okotala mpe emplacement ya lupango mpo bamapango mosusu ezalaka na kati bamisusu balonaka bandunda na kati ya lupango eza mwa place moko eza réserve ya mabele akozala mwa basoso na ye akozala mwa banini na ye akoki kobokola na ye bango soki encadran bien mais tala bamapango mosusu ntango ozotalaka emplacement na wana disposition na yango donc yo moko deja okotala deja ke oyo moyen na bokola babibole eza te mpo eza okuta mokolo lupanga atia bapavement asala bakaroti libanda wana ti donc titi wana eza bien na lupango bongo ata yo moko soki ntango ezokota etanke locataire okoki Vraiment, si on est vraiment clair, c'est normal. C'est normal pour le boyer vraiment. Les abattus, les amours, les gangs, là, ils ont maman aussi. Et votre bonne à problème, ma série de caca. Si tu le pan, on a 5 fois, 6 fois, ils ont les boyers naïo. Les boyers vont faire la place de Moroté, les boyers ne vont pas y penser à faites le pan au bimé, le vélo à Goulia, Bali. Par contre, nous sommes à la 6% le ban, le ban, quand on a besoin de moi. Le bois va courir à ce mabélé à Dodi Banini. Le bois va à Keldon, les appels à Bieti. Le bois va au pont à Yomogo. Yomo a fait des décès de l'eau de Bolé Nayo, Bion à Yomogo. Notre le bazati. Le fait que d'autres de l'eau à bas de place au futur. Et tout à compenser de faire à le cadre de Pau. Conseil la reprise avant que tu aies de la place de l'eau de la force de la main pour le pont. C'est que tu as dit, on va aussi dans ce pays. C'est dans ce pays. Osala yango bien eza mpenza malamu te obokola yango parce que esengaka mwa mbongo mpe po olandelaka yango soki esi maladi so nani bakozwa traitement lokola mbwa soki afimbi meme ke toluka mbongo ebele to motu mpe akokufa alors biloko ya ndenge wana so eza locataire eza malamu te soki osembi lipango na yo eza esika na yango ye moko clôture obokola biloko wana ekozala malamu me na plate ya kosukelekafondation te. Chaque lopangu ezalaka régi na règlement d'ordre intérieur na bango. Kasi sur le plan hygiénique, ezali conseillé te kobokola bibwele na kati ya lopangu to pe na cour commune esika bato baza ebele po kozwa soin na bango ekoki kokomela yo problème. Ndakisa ozobokola bangulu na lopango kofutela ekokomela yo problème po bango bazalaka salité. Atambwa soso to libata komaka toujours sujet ya ba rancune entre ba voisins. Logiquement, kobokola bibwele esengeli ezala bisika éloigné na bato. Ndakisa ferme to bisika ezali bien approprié ebongisama pona kobokola bibwele. Kasi nyonso ezo dépendre na oyo nini bayer akanisaka pona lopango na ye pe règlement d'ordre intérieur ya lopango. Kinshasa eleki partout.
Vendredi 11 février 2022 nde mokolo oyo esengelaki kolela bandeko na biso oyo bazwaki likama na drame oyo elekaki kuna na commune ya Mongafula précisément na marché to pe na wenzi ya Matadi Kibala balelami lelo kuna na stade Vélodrome oyo ezomi na commune ya Kitambo bolanda na bilili. Après beaucoup tanina ba autorité ya mboka pe ba famille ya bawe ya drame ya courant na Matadi Kibala précisément na commune ya Mongafula, décision ezwamaki ya kolela bandeko na biso mokolo ya lelo vendredi 11 février 2022 précisément na stade Vélodrome oyo ezwami bongo na commune ya Kitambo nde esika oyo ba exposaki banzoto ya 25 personnes oyo bazwaki likama service esalemaki liboso ya ba autorité ya mboka ba famille pe bandeko pe bayebani na bango nyonso mona na esuka na pasi na mitema ba adie epesamaki destination après kolela na bango ezalaki bongo na lilita esika oyo wapi bako vanda na demeure na bango ya suka bandeko nyonso bazalaki wana balelaki kaka ndenge bozali komona na bilili service elekaki nango na ndenge moko ya malamu pe gouvernement congolaise ezwaki nango ba dépense nyonso kaka ndenge elobama pe moko ya ba notable ya Kitambo Jimmy Mukendi Chimanga apresentaki bongo ba condoléances na ba famille nyonso oyo bakutani na makama tikete nzoto ya bandeko na biso epema na Kemia Kinshasa eleki partout. Élément on desali ke to clôturer basango na biso ya mokolo ya lelo onga suzi munda nazalaki vraiment esengo ya ko présenter yango pona bino soki sepesi bino na bandako bopesa un grand merci na papa Timothée oyo asali mosala kitoko lelo na sima caméra pe ya simbaki régie ya mokolo ya lelo montage kitoko ebetamaki dada na Arnaud de Mbouy yanga na benga ka Seigneur Pentacle na supervision ya héritier Lukoji l'homme intègre kaka ndenge to mesana koluba biso a to sala ka mosala toujours na coordination ya les grands lieux de communication Jimmy Mukendi Chimanga o mesana ko sala mosane kitoko pona ko sepesa ba congolais pe ba congolaises nyonso na bandako esika ezwa makabino ngai na bino tokutani mbala sima kaka soki kolo Yesu azongite ciao. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no